Nzambe, bo pambolami, yambala oyo, na mikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, penzinga zinga, Assemblée chrétienne, sycomore de vie, bazali ko célébrer, dédicace na bango 2023, ezali bongo na mikili ya poto, oratrice na yango, prophétesse, Kimbangu Sansi, kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023, de 16h à 4h du matin, et kozala bongo, na salle royale ezwami wapi, adresse yangoyo, Rue des Bonnes, 101 na Bruxelles 1080 et pas wapi boko yoka mabombami elongona oratrice prophétesse sans Kimbangu oyo nzambe a utilisaka oyo nzambe asalelaka thème ezali je te connais par ton nom ezali bongo na yebi yo na kombo na yo tiré na Exode chapitre 33 verset 12 louange paix adoration tokozala bongo na frère Maker Kalambazi pasteur Jacques Nkoto Sœur Irène Bangonde bakotombo langbende ya bokonzi na nzambe ngana ko yana équipe na ngamba uta France to ya ko pesa nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble sycomore de vie samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin kanga salle oyo salle royale na Rue des Bonnes 101 Bruxelles 1080 et longona mumbu na nzambe sans Kimbangu pour la dédicace 2023 Assemblée chrétienne sycomore de vie mbala oyo je te connais par ton nom.